Niki Menga akufeli koko. Mais problème ezate ke Niki Menga akufeli koko. Problème ezalinde Niki Menga na timi Niki na batu ya timi Niki. En tout cas bandeko ezosalanga kilo mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Outi pa Niki, alobike pingila pe azana ba droit. Toko azo soutenir Niki azana ba droit, batu oyo parce que Niki azana matanga oti okufela koko, donc batu oyo bazo soutenir Niki o bazana ba PayPal te bako Luxembourg pa Niki pa pingila donc mutu aya ko intercaler pingila te pingila pa azana ba droit. Selon makambati ndele nga fito. Bandeko Niki Menga akufeli koko. Mes sincères condoléances Niki na ndenge akufeli koko. Melikamba ko kamwa timi Niki ezalaka kaka. Timi Niki yango esalama na biti nini? Toyebi tina esalama. Mais sikoyo timi Niki yango evanda boye. Pourquoi? Na cadre ya ONG to na cadre ya nini? Po Niki akufeli koko. Sikoyo tous les membres ya timi Niki faut batia cotisation bapesa Niki pote achana matanga asala matanga ya koko. Eza nango mabete. Me kotala Niki Menga ndenga ya na internet. Ndenge ayaki na makambone alinga koloba. Bien sûr makambango ezalaki ya lokuta eyalaki ba buzz mais bon. Azwaki batu pona ba puyeye mama ya mwana ya le King Fally Ipupa. Melelo oyo na bana oya yelaki histoire sangondambu. Na makambo ya lokuta ayaki nango sangondambu. Mais team Niki eza toujours. ONG asalaki oui ekokoza nango. Bango pe bakokolo bake to tiki timi Niki to koti na ONG. Problème ezate. Mais loko nga nazo kamwa Niki aza na ONG oya salaki aza toujours na timi Niki. Eloko mususu ya kokamwa bato baza na timi Niki après avoir vivre des scandales, catastrophes, manipulation, makambo ebele eleki na timi Niki wana. Mais mingi baza kaka na kati ya timi Niki. Pena oyo batikali na timi Niki bazo yoka na kaka te. Donc chaque fois bayoka na kate bawelelaka kimukonzi. Neti moko ndenge na yoki kuna muninga soko aza na live moko vazela muninga silisa. Sikoyo oyo azelisaka baninga bakota tango ya kosilisa azwaka 4 heures du temps na live. C'est comme mama mususu ye akendeke musala. Oyo akendeke musala te azwaka 4 heures du temps. Et comme bota matata. Nayebi vraiment te
soki bango na bango ba préféré nayebi eloko penza nayebi eloko bazo jouer te na team Niki po soki balobaki ke totikali na ONG nalingaki na comprendre ezala Niki aedaka ya solo to edaka ndenge wana kaka mais bon wana eza ye moko na bato aedaka na bato bapesaka mbongo po ONG Niki aza na droit ya kosala même ata bapesaki idée même ata idée na ye moko aza na droit team Niki pe aza na droit mais problème nde team Niki modèle ebandelaki tina basalelaki yango wana eza eloko moko na mokuse ekoki kozala te bakoko bomango selon ngai team Niki fwe kufa soki bango bapréféré batikala na Niki bazala toujours na Niki bazala ensemble problème ya grave eza te bakoki siko kosala boye bazwi bakontinue ndenge bazali me basali eloko ya sika ubie team Sosamambu ubie team kosa donc bakokosala team ya sika oyo ezo concorde na makambo ya sika basali soki balingi mokonzi ezala toujours Niki batie soki balingi pe team yango ya sika na kombo Niki ezala na kati bakokotia team Menga kosa akozala toujours chef bakokontinue kolobela ye sans kokosa makambo bakocreye makambo ya sika mais kozala tout d'abord na kombo ya team Niki ata bango moko ndenge baza na kati bamona yango deja na mokola lelo nayebi ndenge bamonaka te me nga soki nazalaki na kati soki nalobi nazala na nsima Niki me eloko na kosenga na Niki balongola kombo team Niki batourne histoire batia kombo mosusu babanda makambo mosusu mpo na kati ya balobeli ya Niki Menga neti ndeko mwasi oyo nalandi ye akoma na idéologie moko ndenge nayoki ndenge ye moko alobi ezali ouverte azotanga bakombo ya bato na ndenge ya bien bon natali kaka parti wana nayebi te soki azalaka toujours ouverte ou bien akoma na idéologie moko ya bien ntango mosusu babanda bongo nayebi te sikoyo ntango idéologie eza ya kochange mais kombo fo kochange parce que kombo ya team Niki eza na image ya catastrophe ya mabe ya manipulation lokuta baprison kotia bana na difficulté même bana Niki ntango batalaka team ya mama na bango eza toujours na kombo ya team Niki toujours bamonaka ebandeli wana bamonaka histoire echanza te mais soki Niki achanzango kombo aza toujours na bato ne oyo aza na bango baokende bien bakotia mpe bacotisation soki akufeli moto mpo mbongo eza ya bango mais kozala na team Niki koswana oyo bazoswana aire nyonso enika kuna betaka tolo ye moto apesa kombo team Niki nsima mosusu akokota 4 heures
fo baninga bazela oya kozela akendeke musala a part kokende musala alinga madesu lokola papa robot. C'est comme madesu pe eumelaka. Donc en tout cas makambo eza kuna ezosala makaka bongo po ezali toujours na kombo ya timiniki. Po soki balongoli timiniki batie tim menga batie tim o kombo bakotia esika ekozala pe na makambo ya sika na ba idéologie ya sika. Niki akozala toujours mokonzi parce que bango tu baza wana mpona koservir Niki. Na maloba na bango bazobenge chef, bazobenga ye mokonzi. Donc Niki gradi na ye en tout cas batosaka ngo na ba o baza kuna lokola batosaka Niki na modèle bongo elakisi ke même bachange kombo ekomi tim menga kosa bato wana bakozala toujours au contraire kokende bien. Mais bon, Niki en tout cas profite kaka profite na yo PayPal na yo ezosala kitoko. Ah, ciao. L'équipe la PayPal à maman Niki. Voilà, il n'y a pas de problème aux autorisations là. Donc il n'y a pas de souci. On te montre qu'il y a pas intercalé. Et ça, on a bien la team. Puis là, azo soutenir maman Niki, aza pe na batwa. Donc il m'a le petit pas yemo mon konti. Aza na toi ya kusala mon voilà. Les bosso va aller pour te aller pour cela. Que beno on dit oya non ça mais maintenant on va vous na discuter voilà après contacter Pingi là ce que je dois mon mais balobité que non pas bosso comme il se non mon toi vous allez discuter. Il y a quoi il y a ko ça peut pas des petits na bon encore petit na pas na yo on tient la pseudo vous allez faciliter on tient la PayPal pour les qui ça peut pas il y a pas de problème donc maman Niki accordant aussi quoi au ça parce que on a pour le moyen de pour ça pour l'instant ils ont fait ça comme moi proportionnel à suivre vraiment mais en attendant ceux qui nous doivent on doit vous allez discuter la vie s'il vous plaît on doit aller discuter. Il y a une bonne nouvelle dans la PayPal, on peut contacter, mais là, on a l'autorisation, il n'y a pas de souci. Vous parlez là, au côté, il y a maman Niki a payé Malouba, merci. Donc, ça, on peut dire que, oh, ça a besoin de parce que vous avez l'autorisation, merci, maman. Merci la team, la ligne de Nomingi, un gros bisou. Alors, maman Pingi. Alors, Nazo. L'autorisation et où tu payes mon maman Niki après cette autorisation là ceux qui m'ont droit à discuter à Yebi Koussé la PayPal peut-être des Mikolo ou on doit discuter après vous contacter mais pas trop bazar on a facilité on tient la PayPal pas comment ça PayPal. Bonjour fidèles internautes de www.elengia TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengia TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.